S'abonner na yo, on consomme information et c'est il y a biso na bino 24 heures information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Chers amis, bonjour. Je fais cette courte vidéo pour vous dire ceci. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Diddy Stone. Ne l'agressez pas. Ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Diddy, c'est ma fille. Diddy Stone, c'est mon sang. Je sais que vous me comprenez. Merci pour ça. Open la bouton dans la tête. Open la bouton dans la tête. Laissez-le c'est très capital là. Bonne nakatate. Pata, moi je devais être en musique là. Eh Jésus. Au moni pata. Nazo yoka famille nanga bazo yoka yo. Au pisanga imito ranga. Na peso portable. Non. Ah, ba yoka yoka ka. Pata, au moni biso ne devait être en musique. Biso ça la couleur moté. Biso ba musicien hein, ba musique profonde de Bolobak. Et pas na biso ba catholique batala la biso ba concert la biso ba protestant bayaka ba musulman bayaka ba nani ba kimbangise bayaka voire même ba tout muso onga na posala ba promotion te pour ba komona ba moté ba te misala mabe bayaka pe kotala biso to benga misala mabe ba to bazana esprit moko na okaka te falinanga ba o bazana esprit méphistophélique Méphistophélique, quand on dit pas traditionnel. On va bazakana nanzila wana ba rapé ko tala biso mpata. Si vous le ba ko tala biso musupe akoya ba imoni sarate. Ayeta mususu asepelaka na yo, ayepe nesto ko tester yo. Musupe akoya batindie kende o baby satan mususu ambiance bato wana na scène. Musupe azana biloko ne mabe. Donc il y a biloko ne mabe wana donc amila tango atamu supona yemoko amila tango yemoko mais pour soutenir orchestre mais yemoko biso te na sauter pata nango c'est le moko na lo bango oh mwambe na lo bango tango susiko na ko lo balika côté ko ça va fait que ça la page na yo avec tout le respect page nanga ba famille nanga la maman pour ça ba ça la nzambe. Il y a un alligator, oh, qui n'a checké na nani. Voilà. Pata, non c'est le moko, c'est très capital. Quand les camo bandi même ba yo camo. Ok. Au moni biso l'une tous dans la famille hein. Ma famille na biso ba koko ba kufa ba biso ba kenda. En tout cas, nako banga na bibi na Bible mingi ti. Hein, faut dire la vérité. Mon Dieu c'est ba Bible ne sauteur, ne te condamne pas. Mais eza pe na besprit mususu oyo ikenda et mona na batu pe to mona raté il se peut bazali ba sister rabato il faut dire la vérité wana na habité son le mabe okukita muso ba gina le mabe yo maman passer maman omoni ne selo omo boy biso c'est tout careful biso ndenge to so beta ba concert so pata eza na maman mo boy c'est tout beta concert na biso ba stade martyr hein ngana beta c'est 4 fois stade des martyrs. Plein. À l'époque. Sikoyo, série toi qui est dans la Bercy. Hein, la langue pata. Na Hollande ya maman mo boye ko talanga na ndako na toto fana na rue de la paix. Maman big va appeler no ba bisou exaucé. Maman na ayi pata, oui maman ibsanga. Maman le rayi alu wera. Chai show hein. Non, pas problème. Ali wera, bana za fanatique na makasi. Sarayo, na bao naza pena vrai fanatique na yo na lingaka yo mingi
nalingi omemanga na poto nanga yebi nazolanda très bien ouais abi omemanga na poto na memo na poto tu veux que je te donne les portables on a zomo tengisa moto alobi wera naza na besoin omemanga na poto na Bercy nakende concert à Bercy nakosalisa yo ngabi maman je m'excuse na memanga na poto okosalisa nga dans quel sens you see that stop sign? okosalisa nga na ndenge nini oh non wera so nayebisi yo makambo nga nasala mpona wenge muzika ya yo yo oyebi na yo ti abi wera yo oza na toute catégorie bafanatique oyo base sacrifiaka mpona yo mais yo oyebi bango te mpe koyeba mpe bango te eza lokola supporter mo akumisaka ne équipe ye mpona équipe na ye koyi kopola te akokende mpe asali bagene de prière na ye akosala mpe ake asali babokoko na ye na ndenge na ye mpona équipe na epola te c'est pareil comme bino na misiki na bino wera nga naza mama oyebaka eloko nga nasali mama loba abi wera ntango mosusu okondima ngai te nazwi biso makambo moko kanga likambo na biso lelo nayebi mama nakomi kobanga makambo ozolobela ngai ntango mosusu makambo onga mpe nakobanga na minute eza makambo yebisanga mama nandimi te ke osacrifie vie na yo obe sacrifie makambo ya mboka ya yo ya famille mpona miziki na nga nakoki mpe koaccepte yango ntango bakilita yo wera ndenge na sacrifie eloko o famille na nga mpona yo nakoboya yango parce que nga naza suis une famille chrétienne nayebi nzambe nakolinga makambo wana te abi bowera mpona yebiso eloko moko omoni concert na yo ya Zénith concert na yo ya Stade des Martyrs lelo baki na concurrence na JB l'air batindelaka bino mbula ngamu nakanga mbula wana abi bokanga mbula ndenge abi ngamu nakanga mbula wana wera taku lokolo nanga ezikaka na retour basala ya ngai abi wera ntango batindeli yo mbula ekomaka tina batinda kompata mpona elingaki ebebisa concert bato bakija plein na stade abi nga na mona ngai yasa bino na kosala boete nazwi kombo na komboli nalobi makambu na komboli nazwi makasi na bwaki na vandi na nsima ndako na bandi namona kaka mbala moko kake moko ebetaki wana ekebeti erate ezwi na nzete ndambo ozwaki nga na lokolo tandi lokolo nanga esala abi nasala yango mpona yo wera nabi mama olebisanga pardon ozoloba eza maloba ezopana kata monoko na yo me motema na yo nzambe moto ayebi yango moyena juge mpe eza te poso na bino juge na boya makambo yo olobi ta mosusu na motema okosepela te nakoyebiso mpe te ke ta mosusu mama merci na makambo osala na basacrifice osala donc ta mosusu onga na koyebiso kaka onga na koyebisa yo en tout cas vraiment oyo nyonso yo osala wana ezalaki volonté na yo ezalaki sentiment na yo mais ntango mosusu nakotika mpe bote ndongo na ndako nabiso ta mwa quelque chose mais mpona memo na Zénith ekosimba te abi wera oyebaka bachef coutumier nyonso ya ville ya Kinshasa basoutenaka yo nabi nayebi yango parce que pauvre Nico papa na ngai papa leki na ngai alaza bino bachef coutumier basoutenaka yo makasi balingaka yo mpo chef coutumier azaka moto lokola wera chef coutumier asambelaka mpe ndeyebi osambelayoka na mapata ye basambelaka mpe osambelaka mais bacoutume na bango c'est-à-dire makambo basalaka eza nini comment on appelle ça ezali principe na bango makambo na bango oyo tradition na bango basalaka c'est normal même bacoutume mpe eza biblique c'est vraiment pas bon eza na biloko mosusu Jésus Christ ayaki alongolaki mosusu bon parce que nous sommes des bantous eza bacoutume oyo tokoki koignore jamais neti libala mbonga libala eza coutume tokolongola ngo te eza coutume ntango oyo obiki yo te nalingi bosiko mbonga libala toseka pata est-ce que oyebaka yokana pata est-ce que oyebaka yana makambo mosusu lelo biso batradition papa mwana yo eza coutume oyebaki nga na so eloko moko c'est très capital omoni eloko te pata lo
moi, une relation, je suis né au village, à Moliam. Moi, je suis né au village. La vérité. Moi, je me rappelle à l'époque, l'air Bissou beaucoup la Bissou dans le village. Bissou là qui. Village, on est à 4. Il y a quand même la Bissou cassité. Ma seule maman bête la Bissou. Ah, ma solo. Aïe, ça m'a Noël et pas la Bissou qui est. Ce qui n'est ligne longueur. Bakamata bois qui likala Nicolas Tol. Oui bango. Aujourd'hui likala bois qui na tol. Na lino moi la ligne moti malamu. Kuna minu bota kuna. Voilà. Ya solo. Na so ba kamuzo. Na na sayo. Likala kuna minu bota kuna. Na coutume so neti mwana ziki. So ziki si mwana basala kanini kala kendeni. Faut futa soso na neti ngana ba ta gladi ya Jadi, nanti saya nak ni nak moto mona dia, bila kita sumber la koko na eso, so esa beba kuti. Mais yango la bimpata. Sikoyo, ezana makambe bele mpata, sebi kezanga erana likasa mo bokala na mboka maso sanga bikala wana. Afi likala te zaki likasa. Babuka ngona. Oba no tshana kai, le zo na classe. Ti, ezaka ndeni, le tshona problème na mutu. Ozobanga koya pour ceux qui étaient à kokita mso kangisa yo ou bien mais wana ce que ça m'a payé yo kana pata langa na bien akoko salo mabe soko zui likasa na soko boaki onka na libosa ndako soko nyatika likasa na kobosa na makamisa mutuna te wana sa sali pratique mabe eza kuti meza mabe non ko ndima ngote maintenant na sali likasa ko nzambe ba ko sala ke banguna no bazo ya vers yo aveuglé bango langa na bien ozui likasa o saila s'il vous plaît pardon na pratique mabe na logique na sali likasa nzambe mtasa likasa soko nzamba zamta musumu o mais pourquoi quand nzambe ngo bilo mususu to simba raté na solo moko pata est-ce que yeba ke lo mono solo moko est-ce que yeba nyamo bonobo ngana sala na yamba Madame Sali az américaine. Na sala promotion ya bonobo yeba ngona bisasa. Na yebi na ba livre na utiliser. So that's the one the address that you found. Otanga livre o bakoma makamba bonobo. Na mona rozana ça, autant des affaires. Na yebi mon pateli ke bonobo botre après 5 ans. That's Glady gave it to you. Oyebi ke bonobo azaka na Congo. Azaliko na ba se funa zamba. Oyeba bonobo. Batilisaka ndenge nini? Ndenge. Bonobo asazwa kisa sida. Bonobo asazwa kisa corona, azwa kisnya sa mukili tout sauf rien. Bonobo soki n'est par exemple aux alelo na sida, hein, prénom yote pata. Bon, prénom que exact. Prénom kakola za na sida, mais kakoni boya. C'est kultura esa explication. Bon tolongo lio. Te yoka. Luba mutu mo kanzela. Te zela. Echa lokola ninja na sida. Ninja te ha. Luba mutu mo kaka nzela, mais tshaka mais c'est X. Oh. To combien wa? Ah pas na temple. Yokanka. Ceux qui ont maladie, par exemple malaria ou typhoïde. Yokana, pardon, ça t'a ébanité. Faut combattre Moutou parce que Moutou oiseau vivre. Tchaka mais c'est X. Bon, ou bien Madame Y. Ça va. Bon. To tchaka ka. Kakoni. Bon, to tchalo la chaka Congo. Tika chaka Congo. Oh, nous tchaka. Na so pesa ka explication. Non, ba explication tout ce qu'on a, tu vas faire ça dans le Congo na oya no way. Baka mais c'est X. Ça va pas trop, mais c'est X azana sida. Bazui kaka seringue. Bake ba piqué kaka. Donc ba bendi makila wana, ba injectant on a bonobo mpata. Baza suko bonobo ba kotie na forêt. Suko l'air suko bonobo akokota na forêt. Tout langa ni pata. Kisi oyo nini matiti wa rolia. Soka ina oka kisi yango wana. Où est autre chose? Yo kana so siko tango bonobo akezwa likasa na ayenango yango ne kisi oyo bako traiter mutu za malade. Est-ce que ça péché? Où les a péché? Te wana kutu te ezat konzambe de mutu. Maintenant a créé bonobo. On a créé bonobo. Bonobo za nyama nzamba. Alors, rien le bien. Nous à l'époque, tant tous dans le village wana, tous ala qui na ba utiliser comment ba plante médicinale. Ba plante médicinale, ça dit ba plante wana et ba ne ko kéré ba. Mais lelo yokana yango lelo oyo bat ba confondant pata. Lelo bat ba yebaka te ke mundele akoma ko exploiter biso mundele akomiti na niveau ya kozama kala. Obiso to lamba selango a pepsoda.
Oui, Mundela zona lumba. Et ça rappelle détoxification. Mais on a le but. Mais il y a une parole. Ma recherche. Il y a une même parole au Bible na biso kako. Diable peut à comment pour utiliser la façon ma bé pour la pratique na ye. Les appendenge moko même ata ba coutume ya malamu ezali mais coutume sous comme ya ma bé comme ya diabolique. Mais o ya malamu photo zwa. Hein? O ya malamu photo zwa neti ke moi si ça na mobali moko eza coutume. Photo débattre en photo débattre en littératurement avec des preuves. Avec des preuves comment? C'est-à-dire tout quand tu as une recherche approfondie. Recherche approfondie tout ça en parole. Non, approfondie tout. Tout quand dans Lévitique, tout dans livre Lévitique. Aux yeux maintenant tu na Google. Google T, tout quand dans la Bible. Google ça na dans Google il y a tout dedans. Non, il y a pas tout dedans. Bon, to lukaka na kati ya Bible. Il y a ezana ba coutume oyo toko jamais ko ignorer na ba vie na biso. Hein? Ne tu yo boye au niveau balisa mwana il faut lia mbonga libala il faut tata mwasi alia zwa liputa tout ça wana ko jamais ko longolango mais là ba coutume mabe ote mwana nga ndongo kina libala boye faut le kana sama ko wana ko miki ndoki ko lingango bon yo kampa mais ba bon coutume laisse-moi t'expliquer pas dans bien lelo na kisasa to chango en Europe te Europe makamba ibiango te Amérique ba ibiango te tala épidémie o ekota leo na kata Congo par exemple mutaki ba bwakile mutu mbasu tala bwakilo yo kana mbasu mais mundela kwa kotraiter mbasu te mbasu ezaka na makasa matiti ba piso ba bipakola mutu mutabiki landanga na bien yo peso ko pesa mutu mususu ko pesa mutu comment ko traiter mutu na mbasu ezaki site ba so chaka ko makolo na yo ya biki et autre bango sur les il y a zone na faire comprendre au même na kati ya Bible wana eza na pona bosani chapitre ngo eza na chapitre mususu oyo penda ke nzambe a recommandé peut-être sous na likambo ye même ata ba raisin oyo ba olive oyo eza rappelé ba médicament selon biblique eza ba acte mo prophétique eza qui cité nani prophète Élisée azwaki mungu ake ko assainir mai eza acte mo acte prophétique oyo nzambe banganga nde suko bandoki ba balola ngo ba konsola ba pratique diabolique eza makambo eza biblique mais ce façon yo utiliser bon pas tant que na question mongo ngana za nga profond toujours dans tout le temps Jésus azwaka poto atie na miso avec mais bandoki sou azwa ba poto ya cimetière ba pakuli bat na nzoto eza contraire eza démonté donc tout le baki eza na ba plante mosusu eza ba plante mongo satanique non plante satanique ezate nyoso tunza même ta créé yango mais siko utilisation sur quoi bazo ko utiliser selon que ndenge nzambe a tinda kengo depuis le commencement du monde. Ozo comprendre plante eza mabete eza ba plante sous na kati ya Bible o pena ke nzambe alobi ke non plante oyo ata ba mbila oyo ya no mbila esukola miso est-ce que eza satanique et mais ezali ba acte mo mbila kako esukola miso mais vous ba ko zwa mbila wana aitiza on na pratique mabe yosko ba ke mbila wana nzamba sake za mabe non mbila ba teza bien mais muto aitiza on oyebi na web selo moko biso na mboka na biso ezali le mot très capital ba fait ba loko nazo que selo ko pata avec l'expérience tradi tradi comment je peux dire villageois ou tradit je sais pas les termes biso ba tradit moderne biso là au moni ezana l'esprit musum pas tes arabes esprit des académies esprit diabolique satanique ou ba na physique quand on dit physique ça dit mouvement aye pena na kindoki physiquement comme ça après oui biki batu wana sikotamba ya kamili mwana ya bango batinda wango tinda e banga ga koma est-ce que yebiki ezana ba geste mususu ezana ba acte mususu ba posa na biloko wana kondi mangote par exemple sur le moko pato monaka mungwa kaka o mungwa na mai soko kasi on a le bité mungwa nzamba recommandaki yango pour faire pour na ko la saleté na mai mapa maiso na mai mais ce que batu ya monde atene ba comment ko utiliser mungu ape pona ko sala ngo misala sala na bango mabe non eza différent ba trishaka kaka ba bongo la non mungu ça dire solo ko la mai ya mungu au moins niti mutumo ya kima be na ndako be mutumo osomone sima be na kata ndako na yo neti ba batizaka azuka mai ya mungu wana siko ekomi doctrine ekomi ba pratique moko aitisa neti obi ke soki mwana abeli ko bakolokoto ba biloko ebibala po basukola bango ba maya pondu bazwa pondu
pondo katoliaka ba tuchango ba pakoli na nzoto po ebonga malade wana ezali normal wana penza obi nzambe merci comment ndoki soki ndoka koi comment so ba beti ka komba ko kakate akufa mbala kasi bango na bango milimo wana kindoki na basali komba kutali ba bango na lobike so kaka ndeko bo beti komba kufa mbala mais komba ko beti kaka komba Jésus par la foi est-ce que mutu ba ko beti komba kufa wana siko bango na bango za arme bango na bango ba okuna beti okuna na arme na kindo ba betani lengana netinga siko na obeto na kombo te na yaka na kombo ya Jésus na yeka na makila Yesu yo na lobi pas na ko utiliser peut-être ba arme oyo Moïse a utilisé ba fléau na tindele on ba na ndeka yo na lobi bato nyoso ba priaka ko ba sambela nzambe basa na résultat na bango ya bien ko bazwaka après avoir prié na ba acte ba posaka mais il y a des actes tradis oyo s'appliquera et traitera bateau et son mais le coup les non il faut pas encourager ça ceux qui nous soit c'est la pratique n'a ma bépo soit solution ou bien guérison béni mais il y a Noël et ça carré tout parce que outil nzambe non dans le but que en peut tout confondre te nganga panganga non mutu pas yo poko sala no ignorant ozana onganga te mais ba kosu yo ba lobi sala eloko yo pona likambo c'est yo po yebi na ote ozanga te mais au pratiquer ba acte oyo bato ba be ba salaka au côté déjà dedans yo faut boya ngomba la moko vous comprenez OK bon to kota kasi merci beaucoup nazuna te ya Noël amen to kota pardon Nzambe non na lingana ye bana prendre ils ont passé te poser la question ou peut te coûter en autre super au cours le babosco nazu quelque ba ozui ba notion ba réponse par rapport non c'est bien faut que tuna parce que batumi bazana ignorance faut il faut autant que la parole de Dieu parce que dans la parole on va découvrir les cas tout en sur pour ça qui par ignorance nous aurait qui contraire na volonté nzambe mususupe donc il faut autant que la parole de Dieu muta aura délivrance la parole tout ça là ba ignorance est belé tout péché est pardonnable tout péché pardonnable tout péché pardonnable selon Nengi Belobi mais comment ils ont versé mon Isaïe 41:10. Dans Isaïe 41:10. Tout ce qui fera querelle contre toi, tu le chercheras et tu le trouveras plus. Je suis ton Dieu. Amen. Non, pardon. Alors, nous sommes au salon. Ma belle. C'est ça? Non, Nzambe te wana ezali une verset à. Pardon. C'est que Nzambe a été capable de moment. Mais oui. Nzamba bo oui. C'est quoi moment mutu na péché? Bon Nzamba aboma ki banguna David ndengeni. Yoka oboma na péché. Hein? La oboma yoka te. C'est ça nga bomio c'est que péché eza en évidence b eza Nzambe moka lobi bato baza ko maltraiter bino. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous les verrez plus jamais. Donc ako suksa na bango ako sa ke ba longa pesa ba lobi bato mabe Nzamba longola ba ona mokili. Ceux qui sont mutu azo nyoko la mwana ye ati abitika tika ozo tika ta monsko ko ozo nyoko la mwana ye alors akolongola yo Nzamba kolongola c'est le demande wana Nzambe c'est le demande mwana na ko singa pa Nzambe nazo mona passe nazo kokate salisanga c'est ça te mais soki yo moko zana okoyi pe osenga no Nzambe te mais Nzamba azotaka ka honnêteté na justice na yo bitumbo bazobundisa o sans cause yo za ignorant oyebite Nzamba kozwa place tout ozam okwaka na akozwa place akobunda na place na yo omote to sambela Nzambe bundela so bitumba o to yebi no to yebi te parce que ça bitumba so yebi na ote bato bazobundisa yo siko Nzambe aota la ignorance na yo azota la pe bosembo na yo akotela yo akotela yo donc c'est ça donc c'est ça to combien il faut oyeba la Bible est vaste tellement que interprétation de bato so mo bata manasima parole pour l'interprétation za mabe. On était perdu. Yeah. Mais c'est ça ici, non? Non, c'est pas ça. Bolingi ote. Sad news. It's closed, right? Yeah, they're out of. What about the room? Why? The room is why? The room is kept. Well, we found they out of business. Is that closed? So we found the room is kept. Room is kept. That's not bad. So those are the other attraction that we can do. Okay. Yeah, so. Famille nanga Nzambe apambola bino tozo passer week-end ensemble. I think that's over there. Take a flight. Ah, il y a nebat balobi oyebi quand même Bible là, c'est bon.
Non, mais il mingi te naza ko apprendre. Moni papa botanga pas à pasteur hein. So what about this? Ma femme et There's maman some pasteur churches that are tous les jours ensemble là. So naza na kinami ko sambela na kitambo. Et pas apôtre na lombe, tant je peux na que ensemble pas pasteur walisa. Mais autant un peu Bible. Il y en a qui faut zonger la Bible mingi. Non, Bible ça pas tant dans mais on y va verset mingi. Na tout ko ba verset trop parce que c'est tout maté amour apôtre terre je n'aime ça au pays. Oui ça maté moi terre quand. Na moni maté ne dérangeant pour le bila ka maté. Oh, this On est na coco. You know, with the cars. Au coco te ya famille nanga. Is it the same thing? Maté qui bien. Na sala ka faut son azui na koma ba verset. O koma ka na mona okoza na carnet na okoma. Et là on dit bien na sepela na so ok église. On a toujours na version ya o ma pata le maté à mon baté. Kakol. Sleep. He's sleeping. Kakola ko asuka lié fala. Ko lié fala o fimba. Jésus-Christ. The laser tag. Ma soeur de petit Lali. Did you find? Yeah, we found one, the laser tag. Donc on a mis sous. Ma belle c'est quoi exactement mon nez que chaque ligne il faut No, parce que tout ça est hiver. hiver problème sous bakangi. D'accord. Yango na ba iloko mo pata na singa ka ba famille. O to za na kati ya Afrique, na Europe, iloko liboso. Tango za punda za na bana, za famille. Faut chanza liboso. Bien sûr que oui. Musala no sala ka o kina coopération ça va faire no. Za punda yo sala ka mtongo. Amen. Mais o chanza be. Wana polo ngola pongi, o yeki mamtolo. À part wana susu vraiment. So yibiso nyoso. Avant au là le local bosso au sambeli famille deuxième sambeli mon amour donc sambeli ka pona mboka mais yana je l'ai fait non non na biba tout sur na zone ah oui ça bandeko mon frère ya pata atina eta msipe message ba ko transmettre on a batnyos bo sambela ka pona mboka oui mboka parce que na ba konzi et déranger rabino et puis tala le monde koloba. Oui, bien, Landa. Bah, dans ce moment, Esaïe, on a eu baki combien? Esaïe 41-10. 41-10, tu es sûr, hein? Botano ka bomona. Nzamba lobi, hein? Oya zo bundisa yo, oya zo saloma. Vladi, check un peu les Esaïe 41-10. Nako longole na mukili. E bank sanga mabina bi. Nzamba longola bata mabena mukili ko. Ça dit mona ka l'air nini ko? Yo sala mutu bolam chaque fois. Mais moutons à ça. Il y a un témoignage à faire. Pardon, à ça la coca comme ça. Il y a un sakayo. On est dans ce gêné pour la moto. Au gêné, au PC offrande, au PC action de grâce. Au PC ango, au bout. Mais babenga nzambe nyamane tumbati. Yoko kamwa obi papa ennemi no wana azobela. Ennemi no wana azasu bienté. Ennemi no azana koma yo zo banga. Yo salé le côté. Nzamba bité mwana na ngapi pose la calme mwana na ngapi mona s'occuper na ye tika s'occuper na yo nzamba mona ki verset wana tala omonia masolo ngana zo betela bino nzamba s'occuper na banguna na biso na ko beta masolo te na beta masolo ba molili tala fo sala ka bona sana tante comment se fait ngana kumisa masolo molili taki na zanga na contrat kuna te tama ka azana ngam mutakuna te faka kumisa ka nzambe même nzambe pas rappeler omoni nzambe déjà azape mutakanda akoma miwera sona za mwana nanga na pesa ka nyoso na pesa ye wengi na pesa ye ba plein na pesa ba stade mais nzambe pourquoi ba takata ça mais comment ça reconnaître ngati c'est ça na pesa ba le succès vient de Dieu yango omona kampata chaque fois na bandimu nanga karaso bolandi Dieu n'a jamais été corrompu. Dieu n'a jamais été corrompu. Tout soit na biso na basali ya nzambe. Temeya ne kobosa na tenzamba apesa ka succès. Succès nzambe ewumelaka. Omoni eloko nzambe okokuta na ba embuscade, okokuta na ba leo et les bas. Mais comme ça nzambe tu seras toujours là, tu auras toujours ton succès. Parce que Satan ko pesa yo, ozomona ka ozokende tango ekokende keli bela monti ko différence ya wana. Ya oba ba ke Satan pa pesa ka succès. Mais ya ye ewumelaka te. So ipe keye kenaka libela. Mais ya nzambe le loko zo moi basse baisse le rose économique ozaka na succès na mani tikana mais tu maintiens dans le bel côté na ngai mais oza toujours no wera so dans le bel côté na nga dans le bel la kana ngai
côté na biso. On a le bar à chaque fois. This one with water. Ceux qui n'ont bien remercié Nzambe te, Nzambe n'a pas séparé. On a ça ingrat. Oza ingrat. La bonne est ingrat devant Nzambe. Parce que le lot tout le monde a bambou sur le bingandi na zabu na biloko anzoto. Ngana biloko anzoto ngana zabu oui baba ngana mutu te. Quand on parle de biloko anzoto. Et puis biloko anzoto. Et au bout d'ana biloko molimo. C'est ça la différence. Quand on va banga raté, bon ngana banga pourquoi? Tala makambo. Comprenant tout travail. Papa, Alexandre l'air tout réfléchir trop pour l'anga. On perd du temps on revient. Sambela Zala bien la famille na yo, zala bien la mosse na bana na yo. Na bana. Vie na yo équipé na mobilité. Ba pexi vie na yo ti. Les aka reconnaissant na nzambe na zo sala. Ako salobe ngalo bangelo moko na zo répéter loko encore. Ba passer au bayaka. Wera son ne mozambwe. Wera son okoma passer. Wera son okoma bien. Mais on a déjà passé. On a déjà otéaka. Déjà mosala nzambe. C'est ça l'hypocrisie. Est-ce que ça okomi passer aux appels passer? Parce que le jour on a baké non, wera son atiki musique na bano sambela. Ou baké wera son atiki kisi. Atiki kisi. Sambela. Siko batu oyo. Bazana besoin de m'appeler au wera. Baké pe ko simba kisi. Bako m'appeler na mbongo. Bako m'appeler. Après ba ko sambela. Au favoriser Satan. Donc au tina batu ba zoa dans ma vie. Donc on a si bien dans la bagelo komoko. Na six na nga oyo. Dans nos fous comme la caranzambe. Dans la chaîne de prière, dans nos pesa offrande, dans nos pesa badim, dans nos binda kaka fort. Et puis pesa offrande de grâce. Dans nos yembaka ne la yembaka. Amen. Parce que le gars mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Waouh. C'est pas mon problème. Nice. Oui ma obi na boy elo mona le babande ko nanga. Soza na ba question. Au lieu qu'il ne gauche à droite, il y a un chemin pas comme il était dans la privé. Dans le petit dans la live. Au début, les autres comme il peut éviter. Journaliste a posé ma question pour lui, ça va. Bandi ma maman. Après singa, comment on dit quoi? La bélo, on appelle sûr. La bélo. Mali les leki. This is la bélo. This is la bélo. This is la bélo. Donc, c'est-à-dire, on a posé comme ça. So, Moutoua comme okokui ko encourager te moutoua sala mabe bon après. Ana ba chroniqueur, ba journaliste hein. Ah voilà. C'est ça que je dis au moni to comme un problème moko lelo na mboka na biso. Et comme ko déranger na ba fan. Ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba comme ko utiliser ba gros mots moko. Même biso dans la monde la musique tout ça là ba kara na ngaiti. Je ne sais pas épidémie au bout wapi. Je suis bana basota la Facebook, bana batala ba TikTok, mon émission. Donc ça dit beaucoup de ça va polémique dans ma famille, dans ma foyer, na évité. Si quand on y a reposé la question, on montre qu'on a polémique pour la vie pour je vais là je préfère na ça na ba émission té. So ko komisanga inshallah. Mais ce qui aux en a besoin ko yeba makambe pa na nga. On a profité quand on a live à mer, on a un message dans la on pose la question avec sa permission. On a levé sur beaucoup de place dans l'émission à mer dans la Lobaka. On a TikTok, il n'y a pas de problème. L'essentiel que on répondre à travers l'émission, il n'y a même pas d'assistance. Parce que ça le soir, je me souviens dans cette émission. Au moment où le minango au fin à maman battu, le minango côté pour le bic à papa là, le minango comme il ça va bêtise, ou comme il ça ma camo, oh je sais plus ça va coûter. Sur l'air dans la salle émission, pour le banin. Oui, la son équipe n'a pas encouragé, mais dans au fin à biso, je préfère mon série. Au salaire l'émission est mon quoi. Mais non, quand pas ton monde live na yo. Quand on a eu sur la bazar la plaisir pour passer par yo. Yo pour tenir la question, on a répondre à travers l'émission, c'est tout ça passe. Au coup formé, on a peine à poser la question. Si comme nous tourne à ciné, va tomber en opposition, va pisoyer. Donc il faut pas tourner. N'attends qu'à. Ah, donc n'attends qu'il n'aille pas lobby boy. Ok. On peut répondre mais à travers Nina mais bon, en fait tant que je peux m'habiller parce que na rokota monde na sa musique là c'est ça c'est mon boulot. Je la monique na koka on est sur. Te ba ko poser yo ko ça on pas na on live na yo. Par exemple. Na cause la question ba poser la question. Il faut comprendre pas ta bandimi na yo ou voilà. Gaza failli monena ouais. Baza pas na bisoté, il faut dire la vérité, c'est deux choses différentes. Mingi o balandara yo et pas na biso bazati.
Oza makambo na ba prière, ba foyer, ba famille, c'est différent na biso donc tant que nous profiter quand ba tozaba bino le bana ola le bela biso mais ils aura pas ouais famille na ba linga mingi koyoka yo olobi mingi batika ope ma famille na ngai donc ya Noël asoli na bino deka imoka lobi de temps en temps bana koya kopesa bino ta moi ba moral. What is this? Take a flight. Take a flight. It's an activity. It's an activity. Les activités. A lot of them are closed because it's like... Babylon mingi bakangi po eza hiver. Tozo mega kozwa o eza ouvert. Hein? Soon. We'll leave at 3. At 3. At 3. Na 3 heures. Yo tuna keni. What time I finish? Otuni what time we finish. Ya oye pa lobi. I leave at 3 dans 3 heures. Ah, we leave at 3? At 3. At 1? It's 1, 7... 1:47. I go to Chicago? Yes. Okay. I know, I go to... Batuli ya Noël asambelaka wapi? Ya Noël asambelaka na ndako, m'église na ye akendaka eza na mefa epai ya apôtre Malombe na Kitambo. Bazo tout l'église au Sambela. Faut plus savoir précisément, précision bien. Mais de temps en temps, ça le rappelle invité par un pasteur Walé, ça c'est ça. Hein? Mais l'église n'a pas papa n'a donc apporte Malum et la Kitambo. Et pas dans Gazaka collaborateur. Mais tant l'église est fou, maman. Non, en fait, Nzambe azam moko l'église ezebele. Voilà, il faut Nzambe ka moko. Nzambe même na bandako bandimi. Nazota. Azam pas na bandimi na yo. Na bandako na bango. Voilà. Ah, vous avez besoin mona bana. Ah, exaucé. Exaucé après une beauté. Gladi, fais-toi voir. Gladi derrière. Okay, finish. Bon, ah ouais, non, non finish. Tu continues à jouer sous. Ah non, les là, non. Ton compte à notre après la 4. C'est mon téléphone. Non, on a un téléphone de la dit. Oh, Exo. Oui, il y a Noël, attends. Non. Obenga. Hey. Binette nanga ya Noël. Na bima na 3 manettes. Ah. Ah. Oh, Jesus. Hey. Yaya, on dit côté to vandara toi liboso hein? Hein? Côté to yara toi liboso to vandara côté. Ba côté mo yango hein? Oh, sur to ça, to zo suna mutuka. Et bon côté, biso na ki parquet. Oko parquet? Ah, to côté la awa, OK. Na oui, naza bracelet na loboko na longola. Ah, ok. Pour la porte au côté de la gère. Ah. Oh, ya. Maman, la voiture, t'es. Oh, et bien, dans un problème, des fois, si on a une carte, famille n'a pas de carte. Alors, je suis obligée à continuer. Mais nga boso na moni na ko place mo ke na ko kata na kata. Eza vidéo momo o esala ba vie belé. Yani. Yo pesa ba. Ya no wela yi. Ba fa nyo sa me. Ah ba ki shalom. Sala ba. Ay shalom. Ye mo peut arriver dans Instagram 3 jours à Bamba. Avec Oh là là. Oh, faut qu'on aille. Ah, ton côté là, ouais. Tomate là, ouais.
Tomate sincère. Tomate sincère. Il y a combien de niveaux? Ah, pour biso linga so mingi escalier. Le bas de choses à niveau moulaï ma case. Kako yango mi libela te na ola kaye rai so pola to petuna aganga te okuna suni baba chaka baba ekwa zona kingo